conflit ya mabele na mapango esila kakaka na justice ozolanda il faut tofunda bato wana tokolo balikambo awa tokosa likambo moko te tokosela pe mutu te cession de parcelles à monsieur le ministre des affaires foncières a commis en clair le chef de l'État avait avant la mort du cardinal Malula cédé à l'archevêché de Kinshasa la parcelle de la fondation Mama Mobutu qui est dans les terrains de la Funa d'y bâtir une basilique. Kimbuta aye, on ne sait piqué par quelle mouche. Alobi, ngana pesi lopangwana na pesi yango ba catholique. Comme ça, Kimbuta. Alamuki. Oh, na yebike bozana ba Kimbuta. Na yebike bozana ba Kimbuta. Na yebike bozana ba décision na bino, mais nga na pesi lopango na Kimbuta. Bomona ki seri moko mama Oliva zo kanga mana mosengo mingi. Bomana ikolanda. C'est que problème ezalaki nini? Il fallait ayebisa mobali asalela mosengo document ya lopango oyo. Maman, il fallait que Joseph Kabila, président de la République, Mobali Naye, Asa la Bassango, Mokanda na Lupango comme don présidentiel. On déplace Wana, Kokonyangi l'air Miki Eloko Wana, Oliva Benga Kokonyanga Tika Doucero. État de droit. Batoana Bakoya, Kotonga Bandako, ce qui Mobali Nanga la pouvoir. Ils sont remercier chef de l'État, l'État de droit à Yango. Yami Balé. Bisona Kimbuta, justice face à la Moussala Naï. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino bandeko bozwili bakwa kolanda biso mbote na baimboka nyoso bisika bozwami na banda opesa mbote na bandeko bozwami na libanda ya Congo surtout na antenne to kondo na opesa mbote na mama Anta Yema mama Antoyema oyo azali na Bruxelles antenne to kondo la azali koya na Kinshasa ndenge moko na mama Mireille Chipama o azwami na Paris mama Mireille antenne to kondo la na Paris na pesi John Lungila antenne to kondo la na Canada après États-Unis d'Amérique na bosante Lili Namuso, Bozali Ebele à Solo. Na Cameroun, Bozo Landabiso en direct, Bandeko Balandi, Papa Edo, Wapi, Bozali, ma communauté congolaise, Liboso, des Tanonabino, Boko Landabiso, Ezali Sengomingi Susu, pour la Bandeko Bazomi, na Gabon, Bozali Ebele, na Congo, Brazzaville, na 26 provinces, il y a République démocratique du Congo, Boko Landabiso, na Bassan Koussou, Boko Landabiso, na Boudjala, Boko Landabiso, ya Solo, na Lomami, Bozali Ebele, Baïke, na Matadi, na Mwanda, Wapi, Boko Landabiso, na ville province à Kinshasa, Papa Sentinelle de la République, gardien des temples, Sinzi la Mboka, Wakubate la Mboka, na Kolo Pango, na Kolo Pango, Congo, et Zamboka Nabiso, Nengetolobaka, Moutabang, Samotote, Boko Landabiso, na Bouquet Canal Plus, désormais na 346, Wapi, vous allez capter Biso. Vous allez Sengomingi sous poété, beaucoup constater Papa Sentinelle, Azali na plateau habitualité. Tozali Awa na terrain à Funa, communément, Mbenge Babenga na terrain à Funa, Bandeko Babi Boulevard Sendwe, Bozomona. Ndenge ezali ko boulevard Sendwe tozali bokomona koidro na ngambo kuna awa bozomona Bokassa avenue Bokassa place bateka pe mituka donc ezali place ko bungate en face ya ex d'avance ministère de jeunesse place ezalaki voilà bande ko balandi 20 men na ngambo pona koloba ete tozali awa elongona baimboka bokomona ba famille ebele na kata sito tokuluka to yeba bazali bande koyo bazalaka ba occupant ya terrain oyo. Bako rappeler biso na mbula nini bazalaka ba occupant et puis à un certain moment ba gederpir bango ba bengani bango ba buki mapango bolandi sito salaka makelele bandeko balandi kasi bandeko babaki ete bako vanda kimia te et sengeli ba continuer toujours ko samba po ete état de droit ezonga voilà bandeko balandi coup de chapeau to bakango ete mona mboka Félix Tshisekedi Tshilombo o azali ko bunda que président de la République po ete ya solo état de droit ekota na mboka na biso bandeko na biso ba palper état de droit bakoloba bango moko po to lukana koyeba est-ce que zali ya solo lokuta nazali ngai moko te bozali ko constater nazali na papa ako se présenter papa na pesio mbote pe bandeko ba komona yo bakoluka ba ozali nani micro papa mbote ngai papa Mboyo Mola Célestin représentant ya section et Kamewina et consort de ngai nde mutu naza ko représenter ba concessionnaire nyonso tout bazali awa voilà ozali yo moko te na opesa micro nazali pena ndeko na ngambo tokoloka to ba ndeko ozanani. C'est maître Alexis Toumba Moukeba, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, l'un des avocats en tout cas sinon
les pionniers des avocats, où ils mené des dossiers. Les avocats au Sambi. Oui, mais dossier où sinistré, dossier où Meli, tu m'as mis en outil, tu as mis en souka. Donc, voilà. Voilà, bandeko balandi bozo constater donc maman bazana sima, ba famille bazana sima mais na kosola mingi na bango poto luka to. Alors papa yebisa biso. Tous en mis na terrain awa, à un moment donné tout le monde qui est protégé, police est beaucoup accéder, mais les autres coups bino awa batu ba terrain ya funa awa et comme bilanga banda ko ezalaka banda ko ezali sauter na histoire pour na ba congolais o ba ko ebate pour na ba konzambo kapé musu ba ko ebate banda ko balonda biso avant obetezo solo à état de droit yebisa biso makamoni ne lekaki pour être lelo se retrouver ndenge botembe na lopango. Ndeko merci mingi ya liboso nazo kumisa nzambe. Nazo remercier chef de l'État pour un état de droit. Sauf que l'état de droit est à côté. Na minute on me biso toza ko se retrouver à Wate. Ndé état de droit yango e kotisi biso awa et réhabiliter biso na ba droit na biso. Nazo remercier mingi lisusu justice amboka na biso. Malgré toza ba pauvre, ba orphelin, ba veuve, justice à tenir compte na passe na biso na ba droit na biso nde justice et sali musala nango ti na suka les lots za ko se retrouver awande justice à rétablir biso na ba droit na biso. Alors l'inango le kaki pour être le justice et rétablir bino. Oko rappeler na ba imboka. Bon na lingi koloba boye parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État congolais. Place oyo mabelo ezala ya l'État congolais biso to uti bipai na bipai ba Swahili Bangala Baluba Bamongo partout to kota ki awa pamba te l'État propriétaire a décidé que insécurité est commis awa il faut allotir bato ba vanda bato ba vanda tokolo balikambo awa toko salikambo moko te toko sela pe mutu te na 1992 conférence nationale souveraine. Parce que ceux qui bato bazo e baté à l'époque Monsieur Ngazalaki président de la conférence nationale débat ezalaki pour na terrain oyo les débats ezalaki pour na terrain aux décisions ezwamaki que il faut pas remettre l'État congolais na ba droit na ye document yango yo eza makambo ya kobomba te acte ya conférence nationale souveraine nde nanunande wana nde baye ko créer lotissement officiel à l'État congolais a créé individuellement lotissement arrêté portant création et lotissement yangoyo individuellement moto na moto akay ko solliciter auprès à l'État congolais ba signer ba contrat to signer ba l'État ba contrat na l'État congolais. La TV radio faut vérifier d'abord awa acte oyo portant condamnation de lotissement anarchique du terrain de la jeunesse du terrain de la Funa sur le boulevard Sendwe en face du ministère de la jeunesse et des sports signé Laurent Mosengo. Donc oyo ezaki acte signé par Laurent Mosengo. Voilà. Awa ezali na dossier et comme Wina, donc arrêté portant création du lotissement de la Funa du 10 juillet 1992. Okay. Voilà. Awande l'État abandi colotir. Individuellement biso pe toye ko solliciter parce que l'État azoteka. Biso toyende ko somba epa ya l'État congolais to bandi pe ko tonga. Na 92. Papa conflit eye ko banda na 94. 2 ans après. 2 ans après. Motaye ko créer conflit wana nani. Ezali cardinal Echaou. Oh. Parce que premier cardinal ezalaki Malula. Malula ezalaki président ya administration ya fondation Mama Mobutu. Yango wana ezali pepe na biso wana ezana kati wana. Fondation Mama Mobutu. Lere Malula kufi Malula pe azalaki na problème était parce que ayebaki ke ba lotir place oyo eza mapango ya bato. Lere ya kufi cardinal Echaou vient mener à désordre. Oh. Toza na lettre moko 2 ans après cardinal Echaou oui. Toza na lettre moko awa na 1994. Directeur du cabinet adjoint ya Mobutu Ngoyandila aye kokoma lettre oyo. Okomona ba komi cession de parcelles à monsieur le ministre des Affaires foncières. A commis en clair. Le chef de l'État avait, avant la mort du cardinal Malula, cédé à l'archevêché de Kinshasa la parcelle de la fondation Mama Mobutu qui est dans les terrains de la Funa d'y bâtir une basilique. Nakalisi est clair.
Fondation Mama Mobutu yango wana eza na certificat nango na superficie nango ya 3 hectares. Elakisi Mobutu a cédé concession ya Mama Mobutu. Na basango. Na basango. Mais terrain funate. Terrain funate. Po yango eza na kati ya terrain. Eza na kati ya terrain ya funa. Bon, sikoyo etiau. Ake kuna a base ya lettre oyo. Akenda kozwa Fondation Mama Mobutu. Oyo ba cédé bango. L'air ba ke kuna nde famille ya Mama Antoinette Mobutu. Ba résister. Ba lobby oyo eza lopango ya Mobutu te. Akoki ko kaba lopango yo te. Ah, donc Fondation Mobutu, famille Mama Antoinette baboyi. Baboyi, balobi cédé basango. Balobi eza lopango ya Mobutu te akoko pesa yango te. Sikoyo cardinal Etiau lera ke kozwa résistance kuna. Nde sikoyo aye kozonga pona koya ko créer conflit awa. Na bino occupant. Oui, 2 ans après. 2 ans après. Aye ko komela ministre des affaires foncières. Voilà. Ote Mobutu alobi tozwa lopango oyo mobimba. Ozola ndesika conflit banda. Nde ministre des affaires foncières aye ko répondre ye document yango oyo. Alobi il faut s'occuper na lopango oyo bapesi yokuna ya Mama Mobutu kuna pe babengani kuna pe babengani parce que espace oyo eza déjà loti eza bandako ya bato yango esika conflit e bandi voilà toza na 94 to bandi bitumba wana papa to ekokoma na 95 makambo ya fidèle bandi biso pe tolobi tokobima te nungu ote ba rebelle balingi bakota tout ça bato na 97 wana toyeko kotika nani 2002 tozongi parce que toza na ba titre l'état a reconnaître le pango na biso lere tozongi ba menace bandi lisusu wana bozongi tolinga toyeba babengani bino bitumbe bandi ba correspondance zo salema mais ce que tango bino babengani bino boye kozonga na 2002 bozozonga na kimakasi na bino to boko sambaka na bango biso lere tozongi parce que toza na ba droit na biso eza lopango na biso tozongi na lopango comme ça to banda ko sala misala ozo bokutani na lopango tokotaki na biso na 2002 wana tokoti na biso wana babuki banda kote te oyo ya liboso babukaki etikalaki terrain vide sikoyo toye kobanda tokoti to banda kotonga na 2002 ale bitumbe bandi lisusu kaka ote basango tomoni boye moye ezali te tolobi non conflit ya mabele na mapango esilaka kaka na justice ozolanda il faut tofunda bato wana wana 2002 na 2002 nde tokendaki kofunda bango kofunda banani tofunda archidiocèse de Kinshasa bosamba na basango oui bino bakoko sanga na basango sango aza moto sango eza sultani Kinshasa bobanga te aza mutu aza congolais ngape naza congolais na mboka na mongo na mboka na ngama ko boto ngelo ko na ngai te ntokoba nde tobandi kosamba na bango na TGI ya Kalamu na civil ndo bobandi na kuna na civil na Kalamu na ngambo na ngambo na biso maya Kalamu maya Kalamu wana tomona nde lelo tobandi kosamba sikoyo na 2004 Général Iwanga, gouverneur. Ah oui, ouais. Aïe, alobi bino banani, tout ça, basango, balobi ke boza na procès, dossier ezali panda, comme ça bino boso samba bino boye kotonga ndenge nini, il faut botika misala. Donc tika ndenge nini. Eza lopango na biso. To samba nano, soki bango ba gagner procès, le tribunal ekoya ko binisa biso. Non, il faut bobima botika. Wana gouverneur Liwanga, général Liwanga. Nde ba yeko sa biso mobulu na 2004 wana. Nde tobimiti. L'air tobimi après 2 ans na 2006. Jugement et kobima. 2 ans après Kosamba. On va Kosamba 2004. 2002. 2002 bobandi. Comme na 2006 jugement et bimi. Ah, bo souffrir hein. Na longa na jugement. Biso. TV za doti to mona jugement. Toi ils pièce contre pièce. Un jugement solo hein. Les jugement solo. Pour papa sentir l'ingénieur solo. Authenticité à jugement yango. Kanga mona tala. Yo otali sabango kuna la muso ko sabango. Zela. République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu. 14 octobre 2022. Voilà. Transmis copie pour information à madame le président du tribunal de grande instance de Kinshasa a sauté. Authentification du jugement sous RC 22 582 bar TGI bar Kalamu du 2 mars 2006.
à Maître Clarisse Omar, huissier de justice pour la cour d'appel de Kinshasa Matete, 3e rue Limité, etc. Maître, j'acquise réception de votre lettre de numéro à il faisant suite, après vérification par mes services du dossier ainsi que le registre où ce jugement est renseigné, je vous confirme avec certitude que ce dernier est l'œuvre de notre tribunal. Okay. On est au côté du jugement. On a bino. Jugement authentique. RC. Maître, tu as souga. On a un avocat à gauche. Vous comprenez que. Beaucoup de temps à dispositif et jugement. Bon, dispositif, voilà. C'est là. Maître, je vais expliquer parce que ton côté de terrain. Dispositif oyo. N'est papa Mboyo expliquer qui vino. Donc, bah d'ailleurs, tu as battu mon boulot na terrain. Bah propriétaire. Alors, décision. Et condamné Bango pour trouble de jouissance. Et condamné Manani. Et condamné archidiocèse de Kinshasa. Wana Monseigneur Nani. À l'époque, c'est Monseigneur Mosengo déjà. Là, c'est Mosengo déjà. Voilà. Ba condamné Bango pour trouble de jouissance. Sauf que pour moi, ba condamné Bango même na bamande $15,000. Ils ont un dispositif. Donc en réalité, ba PCP ordre na conservateur. Pour continuer à renouveler le contrat pour moi bamboula non soit l'équipe na mobulu ba fallait ba renouveler le contrat na bango ba PSP ordre na conservateur à renouveler wana jugement dans dispositif wana yang sasa ka wana edenga na tanga yango dispositif okotanga okomona neti ya lobby papa na banda wapi to banda kaka ordonne non banda le ministère public attendu reçoit la demande des demandeurs et tinaza micro heureusement papa ça tu Dubaï donc il faut comprendre que non ah comme gars va matériel on a merveille à Onyo la bango voilà le ministère public attendu reçoit la demande des demandeurs et la dite partiellement fondée dite pour droit que la concession numéro 604 du plan cadastral de la commune de Kalamou ne couvre pas les concessions des parcelles portant numéro 6654 fondation. Dit également que sont réguliers les contrats de location. N'est pas contrat d'abino. Régulier. Ah, ok. Ordonne au conservateur des titres immobiliers Funa pour autant que demandant lui-même en sera formulé de renouveler les titres. Non, on va renouveler les titres. TV Radio T. Tina c'est au gros. Donc continue. Ah, le besoin du gars. Papa Mboyo, Tokoba. Sikoyo, on va renouveler. Ouais, c'est moi. Et c'est moi Makasi. Bolongi, état de droit. 2006. État de droit. Ne sikoyo le jugement ebimi. Balingi baya ko exécuter parce que c'est exécutoire. Balingi baya ko exécuter ba ken appel. Ah bango bataki biso na appel. Tolandi basango archidiocèse. Ah bobo na tanga basango boy. Basango. Fa bango bato bazalaka balaka Sudani. Allez tolandi na appel. Là tolandi na appel. Arrêt bimi et confirmé premier juge. Kuna ba beti mama kale yo kanisi bino bana bayira mbongo sama na basango biso za mbongo te zalaka na nzambe vérité na nzambe bango ba Sudani bango bana nzambe ndeko Flavien asi le sese bana nzambe ko bango ba nganga nzambe biso nde bato to banga nzambe. OK, signification de l'arrêt awa nazotanga République démocratique du Congo, pouvoir judiciaire, cour d'appel de Kinshasa Gombe, greffe civile. Signification, l'an 2000, ok. Et donner signification. L'archidiocèse de Kinshasa donne le siège. Voilà. Natanga pu mettre son dispositif. Voilà. RCA 2430, Awa radier affaire bon on va gagner na paix bango va kofunda biso ba contester première décision to comme na suka ba radier décision na bango comment na suka ba komi décision en radiation la présente là bango et puis pour est donné à la requête pourquoi je crois que dans une radiation poussée hein des radiations autant à dispositif mais il faut que dans les alliés pour TV de radio papa ça parce que pièce contre pièce oh archidiocèse il y a encore une pièce contre pièce oh ça somme bitumba bikandande la cour statuant sur le banc le ministère public entendu ordonne d'office la radiation de la cause du rôle
C'est-à-dire bakendaki na appel bango ba contester décision biso tozwaki liboso bake na appel tokomi kuna bazui décision baradier likambo na bango bayaki nango parce qu'ils n'ont pas suivi correctement baradier yango donc dossier commis définitif de Tolbaka exécutoire. Voilà tout allé Kinshasa le 28 juin 2011. OK. Allez, bino bolongi lisusu. Mange bango ba funda bino. Mange bango ba ko funda. État de droit au salaka. Lokola voilà. Lokola bazalaki na faux usage de faux. Certificat na bango ezalaki ya mabe. Parce que chambre foraine kitaki ti na cadastre. Oh. Je la mettre en na kosenga précision moko place wana. Pendant que tozo samba na civil. Basali mayuya. Hein? Basango. Yondo lobi yango basali mayuya. Bakei kozwa certificat d'enregistrement. Na boko kota na ba détail mais certificat yango to biso to lubite hein to tika bango pena mukanda na maboko ndenge wana te to kende nango na tribunal devant juge to attaquer yango na pénal to komi a décidé ba détruire certificat wana pour faux en écriture et usage. Donc on comprend bien archidiocèse de Kinshasa basango pona koloba basango basali faux usage de faux basali certificat lokuta basango biso batolobi yango te tribunal nde lobi yango tripé menga samba na catholique après tokei na samba na catholique après tokei na TGI bake na TGI comment le misam ko ndimana ngai ouais ça destruction ya certificat d'enregistrement oya basango eza détruit par un jugement 0 TVA Radio T RP 5652 ko balandi TVA Radio T bokomona yango ndeko merveille parce que élément bandeko ba mona yango penza donc destruction du certificat de l'archidiocèse de Kinshasa RP 5652 bar IV trippé Pont Kasavubu du 21 novembre 2008. OK. Yabasango ya lokuta faux ngana ko mosambela nga papa nkusuka toko baka siko l'air jugement ebimi ba contester yango bakei na TG ya Kalamu ba contester oyo ba ko sala appel na bebe bole mbagate to lemba te nde to kei to landi kuna na appel nde jugement ebimi na appel tambo attaquer bango ba attaquer bango to attaquer bango na TG Kalamu yango oyo ezali authenticité ya jugement oyo bakendaki na appel na TG ya Kalamu yango oyo authenticité TV za Radio T ndeko merveille bandeko ba mona susu donc 41 des documents on a classé en très important ba document oyo to comme ce qu'on a pièce contre pièce oyo sengeli pièce contre pièce mais keba basango misa pièce contre pièce oh nyoto to bakobimi César ya lokuta là yozo loba bango pe bana wa bango bakoloba voilà RPA 4177 bar 1 chambre 1 TGI Kalamu du 26 6 2009 et lobini dispositif toujours maître bazongi sur le micro dispositif sunga biso pour ya musana yoza avocat bafuta ko posambaka ouais dispositif il y a décision oyo comment on envoie ça clair TV da Radio T voilà yango et bandia parce que ba makasi to ba micro to bandawa okomona balobi le ministère public reçoit et dit fondé les moyens soulevés par les citants et Kamouina en conséquence déclare irrécevables les deux appels principaux et incidents formés respectivement par le procureur de la République et l'archidiocèse de Kinshasa. Bangonde bapolaki na destruction ya décision et ordonnée qui destruction certificat na bango. Bango baken appel va se faire accompagner na ministère public. Donc comme il appelle juge habite appel na ya ministère public na ya bango eza irrécevable à confirmer première décision. Imbécile. Wala boto bakatanga Kabila. Wala fatina no yete. Na yete. Toko baka. Ndesikoyo. L'air décision oyo ebimi il fallait ba ya ko exécuter tokota. Nde l'air tolingi to ya kokota 2 jours avant bango baye ko senga cassation ezali bisoté bango lisusu basango acte de pouvoir en cassation demandé par maître Mbounele Tang
à la Cour suprême de justice. Bango basengi cassation. Les la Cour suprême de justice. La cassation décision est qui simple, radier les causes na bango. Les sous. Radier cause na bango makambu et sili. Sikoyo l'air arrêt à Cour suprême et bimi. Nde ezalaki publié na journal officiel yangoyo. Journal officiel de la République, c'est que ce qui est là qui bimi na journal et ça publié likambo wana et ko sambe malisusu te. TV Radio T. Acte de notification d'un arrêt RP 3372. C'est-à-dire que le journal officiel a vérifié. Donc, c'est-à-dire que le journal officiel n'a publié que la décision, il y a radiation, il y a cause. Donc, décision, donc, comment on appelle ça? Décision oyo et le bic et mikanda nyon so basango bazanango eza ya faux. OK, la journée officielle. Décision oyo est confirmée que bazana titre traité, titre nyon so déjà détruit. Voilà. Décision civile et condamné bango sikoyo ke na trouble de jouissance. Donc ba trouble bino. Batika biso normalement. Jamais Kabouna rappelé biso ba compétent na ba justice. Bon, sikoyo l'air touti na Cour suprême de justice, il fallait tokota. Bango balongwe bake et pas ya ministre ya justice à l'époque Luzolo Bambi. Mais ministre baboto biso lo pango na biso. Luzolo avec na dossier na bi ba sero na Luzolo Bambi on sala mission kuna ya ba procès ba pango nyoso ba problème bango. Bazo réhabiliter bango. Abenga ba famille nyoso ba na problème. Nde bango bake liboso. Ke ko ebisa lui ministre Luzolo. Lo pango na biso bo pesa mikanda. Otoya tozoya tokene kozwa. Bakay libela biso to remplacer bango nde toye ko pesa mikanda Luzolo Bambi lera eko vérifier après vérification ya mikanda ministre ya justice Luzolo Bambi yango yo lettre akomi TV Radio exécution du dossier honorable Ekam Iwina et consort, accusé de Kinshasa. Monsieur le secrétaire général, je suis saisi des plaintes du conseil de l'honorable Ekam Iwina, maître Pierre Kazadi, relative à l'obstruction d'exécution de leur décision judiciaire. Il ressort de la réquisition d'informations numéro du parquet général de la Gombe que des décisions judiciaires rendues successivement par le tribunal de paix sous RP 56-52, le tribunal de grande instance sous RP A 41-74 et 41-77 voilà, et confirmé par la Cour suprême de justice sont devenus inattaquables. C'est qui donc ministre de la justice akati alobi ekosame malisusuté. Ah bon? Tozo koba na koba. Nini susu? Sikoyo. Wana bozaka na lopango. Wana toza libanda. Bozo gagner me wali banda. Toza libanda. Et bon bozo ngate boko na tebona. On kokota ndenge nini sikoyo place wana. Maître. En fait, tozali kokota te pourquoi? État des droits dans Kabila wana. To comprendre bien. Pourquoi tozali kolonga mais bozo kota te? Tozo kota te pourquoi? Parce que dans l'entretemps, dans l'entretemps, l'archidiocèse bayokani sokina gouverneur Kimbuta à l'époque wana comme na Kimbuta ye on ne sait pour piqué par quelle mouche alobi ngana pesi lopango wana na pesi yango ba catholique comme ça Kimbuta alamuki on a yebi ke bozana ba décision na bino mais ngana pesi lopango wana Kimbuta et donc comme azali gouverneur à ville ceux qui ba tubaye ba samisa na bango apesi lopango na basango en tout cas azano comme azano na mfibo tuna ye atanga ki disposition wapi parce que nous ça nous dépassait alors comme azaki ba ceux qui ba ye ba policier bazaki awa bazo inquiéter bango ceux qui ba tubaye bakangi bango bakena bango na ipekini kuna tokolanda toketo misi ba mikanda batiki bango donc c'est comme ça que les gens sont restés na traumatisme dilelo. Merci pour les voilà et papa Mboyo j'en profite pour dire qu'à l'époque
plainte déposera plainte contre le gouverneur Kimbuta. Bandela tu déposera plainte contre André Kimbuta, gouverneur. Tout à fait, à l'époque. À l'époque. Mais là, la gouverneur était. Mais parce que les gens sont honorable Modeste Bahati Oyoki Awa lopango ya Funa bozo na dossier des okende honorable Bahati lukwebo président ya Sénat donc bandeko balobi babukaka bango méchamment donc ba destruction méchante et pas André Kimbuta wana bango po basambi bana mikanda et que na mikanda nyoso justice za ko réhabiliter bango ba ko longa basango a chez le Sénat Kinshasa mais Kimbuta tant que gouverneur abukaki po na bango ba portera plainte ngwa gouverneur baza ko continuer plainte wana na banzi ba ko mono Modeste Bahati po na lever immunité André Kimbuta babi osamba état de droit tokoba. Bon, sikoyo, l'air ministre Luzolo a commis qui inspecteur général à la police. Il a à disposition pour Tozonga. Ndé inspecteur général à répondre ministre Luzolo Bambi par écrit. Et puis Oleko l'air wana azalaki alongoli ba policier na ye oyo bazalaki wana kati na compte ya archidiocèse de Kinshasa. Ah, j'ai commissaire divisionnaire adjoint. Voilà. Okay. J'ai dédié Oleko namoni. Ouais. Donc Oleko sko alongoli ba policier bazalaki awa. OK, biso bozo ya kokota. Wana décision ya ministre de la justice Luzolo Bambi. Bon, siko bozongi sous des points. Toko baka. Siko tolingi tokota. Ah, voilà mon bozonga siko. Siko tolingi tozonga. Voilà, tokoba. Mindonde bandi. Lisusu. E bandi lisusu. Nini kamoni. Ote ministre affaires foncières ministre affaires foncières atindi il faut ba renouveler ba titre na biso. En même temps tozo kota. Voilà. Nde batinda ki conseiller na division ya Funa. L'air conseiller ke kuna ayebisi alobi non. Moi ya to renouveler ba titre ezalité document moko ezali awa. Conseiller alobi document lisusu nini. Ote l'air bango bazo samba dossier ezali panda. Les rois ministre Maje Kisimangoi, ministre affaires foncières, a kendaki ko la sango document un contrat. Ministre nini? Ministre affaires foncières Maje Kisimangoi. Pendant que conservateur ngasala musala. Les rois na biso toza na Cour suprême de justice dossier za panda. Administration za bloqué. Nde ministre Maje Kisimangoi a kei ko le ministre Mbwinga komi aye ko constater à l'obi jamais dossier zali panda. Administration est bloquée, ministre a posé acte mon côté. Né aye kozwa mention d'annulation, il y a RCO numéro 331 du 21/10/2010 par le ministre des Affaires foncières. Annulé. Mukanda ya Moibi. Voilà, bozoko baka. Après on a nié les gars. Après wana tolingi tokota ministre avant 5 jours, ministre Affaires foncières Mbwinga akufite azali. Abengi biso na cabinet na ye avant tokota lere tokomi kuna na cabinet na ye tokuti monseigneur Bodika tokuti pauvre maître Kamanda wa Kamanda tokuti Mbune le tang nde ya azali na vie bovanda biso tokanisa ki soki azo sambisa biso alobi te papa boza agité te na osambisa bino te na osambisa bozo bakiti bovanda tovandi bango bavandi biso tovandi alobi awa nazo sambisa bato te bosambaki les deux parties mais parti et Cameroun na consort ba gagner procès za lopango na bango ba papa ngai ministre na sengi bolongola mwa ndambo ya mabele bopesa sango asomba asala eloko ya lingi asomba wa basengi bino wa asengi biso totelemi to se concerter to zongi to pesi réponse to lobi ministre biso za na problème ya sango te majorité ya ba concessionnaire baza ba catholique biso to ko comprendre te que sango alinga boto l'orphelin le pango sango alinga boto la veuve le pango aboto la veuve le pango eloko yo biso to mona na noté mais pona yo voilà pour sengi biso o sengi biso za papa to koteke la moto eloko te à titre gratuit to kozwa mwa ndambo ya mabele to kopesa bo imite mama asa leloko yali bo za pela kimia bolembi pe to lembi pe à ce moment là monseigneur Bodika andimi pauvre maître Kamanda andimi
mbune le tande wana azoyoka andimi alobi to kendo pesa rapport epa ya moto ya tinda kibiso nani Mosengo cardinal après une semaine comme ça tokoya ko réaliser yango na ba acte authentique to sala voilà après une semaine tozela bango ministre azela bango bayete babenga bango bayete ndelere bakendaki kuna kopesa rapport parce que ministre alobaki eloko oyo tokopesa akopesa yango officiellement Mosenga Monique ministre alinga pesa eloko wana officiellement il refuse aboyi tout ou rien c'est que alinga ba pesa yango officieusement ezala ya compte ya ye moko personnel soki ba pesa yango officiellement ekokoma ya communauté nde tosuka wana banga basenga lopango na nenga kobata ekoma ya ye moko nde bato bayebaka te otimbelaki bobite otimbelaki ezala officiel kaka eloko tokopesa ye aboyi abendani bon lokolo bendani ministre alobi bon bato il faut bakota na ba droit na biso nde toye kokota na 2012 voilà l'ère Mosenga aboyi nde ministre affaires foncières aye kokomela Premier ministre a réservé copie et pas ya président de la République. Oyo lettre ya Matata Ponyo a commis en go bien. AEBC ministre. Matata Ponyo. AEBC ministre à lobby. Lokola ezali fait des routes à gouvernement. Ozana ngo soki batomi balé bazana conflit. Oko sanisa pe bango ozui moi solution moko extrajudiciaire. Lokola ya boy eze loko ya bato. Baboto la bato bapesa ye yango. Lokola boy tika bato wana basala neloko na bango ndenge balingi ndenge komami Matata Ponyo komi bongo soki bakoteka bateki soki bakokaba bakabi mais yo o constater yango na ba acte authentique ba merci tokoba na lombango tv zango ngatoke na suka mission oyo ezali nani memorandum nani Mbwinga après avoir Mosengo koboya nde akomeli pour okata pe débat akomeli ministre de la justice voilà toke na lombango tokomi na 2018 voilà mama likambo bandi ministre Kokonyangi akola na biso ministre Kokonyangi alobi non mais dossier wana likambo nini oyo esilaka te même guerre mondiale esalaki kaka 5 à 40 à 45 mais oyo likambo oyo ya 27 ans kaka likambo moko esilaka te yango nini donc bandaka oza na âge nini nazalaka na 36 ans mais sikoyo naza na 58 bitumaka lopango oyo ka lopango oyo bakufi to bazali bato bakufi ebele bamama nyonso to eza baveve baorfele papa bana bakufa bana totikala na bango awa bazolelaka bamususu bazolelaka na baeglise oh là là eza pasi tokoba esali pasi nde ministre Kokonyanga alobi boya nano na dossier wana awa il faut aussi ça dossier wana nde abengi biso asali ordre de mission oyo ya bato na ye a invité biso nyonso, a invité archidiocèse de Kinshasa, a invité Ekamewina et consort, a invité Fondation Mama Mobutu, Fondation Mama Mobutu, a invité SNEL, bato nyonso to kita na terrain. Comme ça, tout la kisa mutu na la kisa mikana na ye, to pesa mutu na mutu sika na idika mwa nisa nini. Kokonyangi aya sisa likambo. Sisa likambo yango. Kokonyanga meki kaka pa kimuta lokola azaki awa bon. Prince parce que ye mutu azaki mokolo mboka. Pas azwa photocopie ya eloko oyo. Bomona ki seri moko mama Olive azokanga mana mosengo mingi. Bomana ikolanda. C'est que problème ezalaki nini? Il fallait ayebisa mobali asalela mosengo document ya lopango oyo. Maman Olive fallait bisa Joseph Kabila président de la République mobali na ye asalela basango mokanda na lopango comme don présidentiel. Nde place wana Kokonyangi lera miki eloko wana Olive abenga Kokonyanga tika dossier. État de droit. Bato wana bakoya kotonga bandako soki mobali nanga longola pouvoir. Ah bon? Mais nazo Olive na motema malamu na bi Maman Olive. Nazo remercier Joseph Kabila na dossier oyo. Ayebisa mwasi na ya lobi Tala caméra. Tika dossier wana za dossier judiciaire. Yesango alobi azana document na mikanda na ya lupango. Est-ce que ngana sala ka mikanda ya lupango? Po na sala la mikanda. Bima neloko wana Joseph Kabila bisi Maman Olive moto ya za na droit na ye a gagné procès nde akozwa lopango yo kuna nini
à partir ya wana nde baye kosala jonction na Kimbuta. Kimbuta côté du Cameroun a renforcé Kimbuta. A renforcé Mama Olive. Selon Bino. A renforcé. Ah bon? Sikoyo tokomi na 2015. Biso tozana kati. Voilà Lupango. Tozana Lupango parce que tokota na 2012. Totongi tovandi. Tobandi kotonga titi toye kokoma na 2015 le 21 mars. Ezalaki le 17 mars 2015. Tomoni na tongo moko tovandi bo. Na moi na kwe kuna bato ya mituka bato Léo Sommet Kimbuta akoti na équipe na ye bazo yao papa bakuti biso ao nayebi bo gagner ba jugement bino boti na ba village kuna boya kotonga bandako awa na centre ville bomoni ville était boya kotonga bandako awa na centre ville bo zelangai. Après 2 jours, bokomona eloko ngana kosala. Nde eloko yayaki ko réaliser le 21 mars 2015. Un certain matin, na tongo boye tokuti tokaka bana. Ba machine etelemi kuna. Machine moko etelemi kuna. Na koya Bokasa. Mususu etelemi yao. Mususu etelemi kuna. Mususu etelemi na koya kuna na poya Bokasa. Nini? Oh, bazo buka. Tracteur. Ba tracteur. Ba buka lisusu nini? Lero wana Kasongo azali colonel chargé des opérations. Oh le général Kasongo. Yende. À l'époque colonel Kasongo. Ayeko exécuté. Na Kimbuta. Na bourgmestre Kadima. Bayeko telema wana. Na bourgmestre Kadima. Bayi na mikanda. Bayi na documenté. Wala bilo bogane ba jugement. Na instance nyoso. Ti ministre de justice. Non so. Nde tobimi wana tolobi machine kokota te. Résistance papa yeka kaka songo wana bengi ngai alobi pesa ba document na pesa ba document abendali na poto wana atali boy titi Jean Kasongo azui téléphone mais namona bato yo namona penza litige zate namoni baza note kotala makambo ya mikanda te buka na mboko yo wana Kimbuta mama na ngai tolobi machine kokota te premier jour ba ke résistance lobi na tongo DJP baye kokota par la force kubwaka ba gaz lacrymogène awa moye pe ya kusala autrement ezala kité ba chege bazwa biloko ya ba mama oyo ba veve na ba orphelin awa ekenda moye to sala autrement te démolition et salami de 6h du matin à 18h o Kimbuta ya kusala biso na Kasongo moye ya kusala autrement te ndito ekobima ba musu ba keko na ba église ba musu c'est pas bandeko ti lelo responsabilité il est André Kimbuta gouverneur oh bon poursuivre lelo est-ce que ba notifier plainte au bozana ngo ayebi état de droit Félix Tshisekedi biso to yebi que le état de droit on va continuer ata kimi kuna na Sénat on va continuer sacré wana za makambo lokuta azo kima kama infraction omani moto ba continuer sacré sikoyo osage union sacré biloko wana te état de droit nde na lobi Kimbuta na union sacré immunité kolongwa justice nde asala musala tokoba nde toye kobima toke titi baye kobisa biso botika nano dossier wana po lokola ba Kimbuta bazali lokola nzambe awa na mboka na Kisasa soki bosali nyonso ekosala nini ekosimba te po ye bakangaka ete basalaka eloko moko te nde totiki sikoyo après élection voilà Fachi Aleki tolobi bon biso pe toza ba combattant voilà bundi pour la liberté n'état de droit donc on a semblé Fachi Aleki alors maman na ngai béton état de droit biso toza ba pauvre to bénéficier ata état de droit pour na nini bokotika biso te nde na bandi ba démarche leur état de droit yé na komeli premier président à cour de cassation premier président à la Cour de cassation a répondre le 8 février 2021. Il a instruit TGI à Kalamu pour la disposition et compétence pour Azong Sabiso. Après avoir que Azong Sabiso après sa rapport. Donc Azong Sabiso est mort qui sa rapport. Oui. Lettre Yangowana. État de droit vitesse Moussous. Demande de réinstallation de la partie ECAM Ouina dans la parcelle numéro 6004 du plan cadastral de la commune de Kalam.
Voilà. Ah, monsieur le président du tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamu à Kinshasa Kassavo. Il y a quoi ici? Cour de cassation. Cour de cassation. Ndé toyekola na cassation. Toko makuna tokende lisusu na monoka na ngando. Oh. Na biso obi eloko ndeke to soko za oza bana solide to kufi. Ah bon c'est peu qui ne bo. Mama na ngai toko mawana. Na Kalamu. Na Kalamu. Mama wana sali biso bo. Mama wapi? Président ya TGI. Ya Kalamu. Mama na nywa. Acha Lufungola. Ah bon? Yango président de la République. Président de la République. Kitaka na ba TGI na ba triper. Ba décision judiciaire eza exécuté na kombo na yo. Mais na ba triper na ba TGI ba to bazo sala boye. Ba décision eza na maboko boyezo telinga na ba okoka ba lingi ko exécuter te. C'est que pouvoir na yo bazo mona pouvoir na yo ezali bafoué. Tabelo so ba exécuter ndeni. Pression. Biso nde pression eleki. Bon siko bato bazala makasi te. Bavandi. Po tokota. Bino ba combattant beaucoup. Biso tokoti. Bongo bato yo bazala makasi te. Ba mama mususu auté na jugement na ekuna na TGI boy. Bali. Esali na 2 ans na 3 ans mama na zula. Aza pe ne lokote na makasi pete alembi akufi bazui lopango. Ah bon? Oui. Mais exécution, souvent l'exécution. Ba exécution kaka. Exécution. Ba exécution kaka, ba exécution ezali na ba tribunaux nyonso tu wana, bazo linga ko exécuter yango te, bato bazo souffrir. Moi na moka Félix Tshisekedi l'état des droits, faut fungola miso. Chef de l'état il faut fungola miso. Kita na ba TGI, na ba triper. Ah bon? Bazo monisa bato pasi. Une information. Ba M23 nde bango wana. Congolais zo nyoko la congolais. Moto azana. Siko bozo pona siko boza wasiko ndengeni. Tozali awa nde pression l'air les kaki bakiti si dossier et pas ya huissier de justice. Pour tout ça à exécuter. Sous pression tolobi ba sikoyo tokosala marche tokosala soulèvement bato bakufa pour bino yozo alikam de à ce moment là allez va libérer dossier mais sali une année yo kanisi premier président exécution sali une année premier lettre oyo instruction 2021 tilelo nde tokotile une année après na moni baksa avocat baksa détail on résume en gros to comprendre un petit détail avant to une exécution divisionnaire ya Kalamu abenga ki lisusu basango alobi exécution à décision archidiocèse ko sala soni et tout ça a invité ba parti nyonso parce que dans l'entretemps moi ti tozo samba wa tozo bunda batongi soit disant radio soki Maria wana coin eza na kati ya terrain eza na kati ya concession oyo numéro na 6004 na batongi bana bino de combien bino alors maintenant qui construit mais maintenant dans l'entretemps des divisionnaires a bengi bango alobi te bakokende ko exécuter kuna bino boza basango to boyi baloba o non basalaki boye ba humilier bino venez boyoka est-ce que batuni biso est-ce que bozo concéder moi était en place batongi batika yango bavanda dans le calme solobi to sala déjà concession moko devant le ministre Mbwinga nous bon on est baboyaka et si mbaka te on est bayaka te to signer mikanda mais nous réitérons la même intention pour les églises et les églises to tapena bande ko ba catholique ebele hein bon nous réitérons la même intention c'est comme ça qu'au moniteur ba exécution hein batiki parti wala mais dans l'entretemps bien que to solo laki bazongi lisusu te pour il fallait to concrétiser on mukanda na tribunal na devant les divisionnaires ya Kalamu mais bazongi lisusu te pour to signer mais moi je me pose une question ba ko ça document ndengeni ça aussi parce qu'il fallait bazonga to signer document et permettre que bamba no mukanda en bonne et due forme est-ce que ba no ça la sous ba forme sous ba no ça sous ba document sous faux sans sous basement c'est ça la question. Merci beaucoup. Alors papa Mboyo a beaucoup dans le pango bolobi était na moni bo remercier mon konzambo ka Félix Tshisekedi état des droits ya solo mais to moni banda kala bozali kolonga exécution et poser problème ah bozongi message ni bozanango na mon konzamboka
pe na ba instance nyonso bakolanda bino André Kimbuta o abukaki na ba oyo soki victime bolobi nini comme ça pe na pesa mazoloba pe pas avocat pour to kabwa. Bon liloba suka ezali boye biso to remercier chef de l'état l'état de droit aye na yango yami balé biso na Kimbuta justice face à la musala na ye yami ne moto nyonso tout oyo aza na droit na ye na ba tribunal na partout na ba tripé kobangelo komoko te état de droit ye po eya ko réhabiliter moto nyonso tout bazo tungisa ye na ba droit na ye bakozongisa ye na ba droit na bino ndenge biso tozongi awa. Fati Béton, merci. Voilà, maître avocat, pour dans la même lignée. Est-ce que le Premier ministre, pendant le mandat, mais le qui court comme compétent, est-ce que le gouverneur André Kimbuta, la gestion à Bouka Kibino, Bolobi, sans titre, sans document, colonel Kassongo à l'époque, le commis général Kassongo, a exécuté, il s'est rendu compte que vous avez un document, mais général à l'époque, colonel Kassongo a rétracté Kimbuta, a bien Bouka Kota Mikanda, parce que la plainte pour reporter l'auditorat contre Kassongo, tu peux reporter contre le gouverneur, là où il s'est marqué, et que les Canadiens n'y ont pas juré. Bon. Je ne voudrais pas anticiper les choses. Voilà. Hein? Je crois que tu se concerter dans le client. Voilà. Et puis, tu dois respecter l'institution judiciaire. Tu dois se plaindre. Si tu lever option, tu dois se plaindre. Voilà. Les restes, justice, ça ressemble à ça. Mais moi, le mot de la fin, c'est de remercier le chef de l'État, le magistrat suprême, pour la nouvelle impulsion. Oui, à Pessi, la justice, parce que dans ces dossiers, tu souffres mingi na manipulation. Tu souffres mingi na manipulation. Na ba main noire, na ba influence politique. Les lots, tu moni moi différents ces alliés. Je crois que tout n'est pas parfait, mais il faut remercier le chef de l'État. Je continue à travailler dans le sens pour améliorer la qualité de la justice nabiso. Ce serait dans l'intérêt ya Congolais nyonso. Voilà, papa santé a bien l'air angolo lito imogote, mais kasi na komi na moni mikanda TV za radio tene tolobaka. Soki bomoni obande ko balobeza lokuta, droit de réponse reconnu à tout le monde. Okay. Mais et là on a reçu un solo parce que bande ko balo tout à mikanda ça fait exactement 28 ans. Oyo bango ba souffrir, baza ba victime, baza ba sinistré, et là justice et réhabilité bango ngana ndima mutu so amsala. Place en tant que papa sentinelle, ceux qui n'ont pas côté Simbaté, ils sont fachi. Au moins, ils sont Simbaté parce que Bitumba Tubunda Nambokoyo, la conduite de Tshisekedi, c'est un démon Kongoba, Japon a été de droit Nambokao. Pour Japon a fait Tshisekedi, ils ont salé Massiko. Mais Bandeko Baza est belé, dans l'état des droits, ce qui est vrai dans la justice, le dossier, il y a un conflit parcellaire, ils allaient Makati. Et puis, Nakati, on accuse aussi les magistrats, on accuse aussi Bandeko Belé Nakati, Oyo Bazali Kosa Malamute, et puis Mokonzambo Kapalo Belé, la justice, la base et c'est que les présidents va tamiser batala babana ba ça musala mais réhabilitation ba magistrat otoyoki est-ce que ça dit réhabilitation ba oyo ba salaka mabete autour va passer dans mituna est-ce que tango Kabila balongola bango ka pamba ceux qui président ba o ba victime lokwa toujours ba victime bataka ebele et là injustement et za malamu mais so bo réhabiliter bato ba nyokola ka population lokwa ba o pe ba nyokoma bozongi si bango et ko bakisa sou pasi et na bilan moi na mboka va Tshisekedi et ça dit ko sunga été donc na base que 2023 za kala mingité et c'est que na ba o ba ko sa musala mutamto sa musala po été solo Congolais s'est retrouvé pour na biso to suki awa mais pour na o etali interview tout ça là qui na moi na mboka botai kolanda Denis Kambai tout ça qui on a balance na base était mitune za biso et nos aki aye boko landa pe bolanda kaka TV za radoté. Ma mission TV, le miroir du monde.